Tokotala CGTV, maman CGTV, na papa Michel Mayabou CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Bastar il y a novelas et sali bastar a novelas et sali ba PD et botipe sous koko ya ba PD pour na monde ya art pardon tridon zela na monde ya art to ebike ba oyo baza ba homosexuel mingi baza ba oyo ba fruit ya les hérédits siko natana na génération ya biso Bobo Tridon Prince Tumba Boskande Katokolo na génération na biso wana ko bisanga ba PD baza wana génération na bino ba suspectera déjà yo déjà ndozana ba suspectera yo la génération na bino je salue Mike la duchesse et Sikoza mais mon vieux ba suspectera yo pe. Bonsoir chers amis internautes partout dans le monde, je vous signale nous sommes en direct de Congo Gold Télévision avec votre émission émission na bino bolingara mingi émission tout sauf rien e kumba makananga moko meta immortel babi meta des retours sur scène donc merci mingi na bafan na nga nyonso ba nyonso balingaka meta immortel ba nyonso na silence na absence na meta eningisaki ba mwa mukie mais meta yo de retour azongi vraiment balobi internet saisongi elengi donc bilengi nyonso ezongi po kolo bilengi yo vraiment azongi malgré mais nazaka donc to jali na bino ensemble babi na cadre toujours ya ba actualité na cadre toujours ya kota na cadre toujours ya koluka koyeba ba vie ya ba star na biso ya ba artiste na biso yango meta immortel lelo asepela ikomemela bino moko ya ba artiste comédien o mususu lelo tomona ka lo roi mutu moko ya lobi ya bimine ka lobi utina ekara dans le nez ya bimine ka neti ba mususu bazo lorota ba onka na balabala moi petit mo boy j'ai mon abi a oloba pe bien yara na asimbi na loboka memi na masolo mais il est vraiment ezabongo te donc toujours découvrir na yambi nani pe to koyeba soka za nani ensemble nanga bino na plateau na biso vraiment ceux qui caméraman na biso ako fongo la plateau et que ça la bien CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Joyeux anniversaire, boss Moro ya bien, Mukolo Cheno, patron ya Batebele. Aujourd'hui c'est un jour, profite bien, que du bonheur. Vraiment Nzambe na lola, alongo la ba une année, ya ba producteur tout imité mabe, abaxela yo. Yo les ka 120 ans qui n'atteint à 135 ans. Et là on senga na Nzambe. Asala yo grâce au rumela lora fufu au rumela kolega fufu na ndaka baluba soko rumela kolega fufu na ndaka baluba et oza musika parce que vous matala ka fufu si la na ndaka baluba ba bota mara ba aussi la muroye soya vraiment rumela mukolo chaîne bossa chaîne papa lelo da mukolo na yo Michel Mbayabo babi mutu moko bien muluba moko ya bien quoi talara lelo ya mukolo na so na yebe ko yemba mena yembeli o comprendre na mi sente na yebi ko yemba te mais na yebi ka koloba on a souhaité joyeux anniversaire de la part de l'artiste Kenzo. C'est babina Michel Mbayabo babi patron de chaîne Oyo vraiment les journaux au Botamaki profiter babi la tapapek c'est ça poudre babi les logos mais les logos monter à part libérer ya maman subana cache couche et subana couche vraiment sur au salon sur singo sala lela salon sala des autres na po botami vraiment les lomelara libérer ya maman c'est au sala qui a ma bé l'année passée l'année oyo baksimbula mususu babiko sala ngote mais continuer ko sala kaka ya malam balobi boss de boss Michel Mbayabo babi aujourd'hui c'est ton jour. Que du bonheur le patron Michel Mbayabo. Que Dieu vous bénisse, joyeux anniversaire à vous. Nzama Pambola, place aux Ali. Vous avez moins de topembe. Quand vous allez Nzama Pambola, donc fallait naïemba. Ah ouais, non donc Michel Mbayabo, mon inalé pour l'anniversaire naïo vraiment les boss gens chibo ça la bien. Donc mais bon anniversaire non naïemba, c'est là.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Michel Mbayabo. Joyeux Moulouba ya soin ya bien ya mbongo ebele na biki après makambo au sasu makambo à danger check. Michel Mbayabo. Joyeux anniversaire donc et puis bête tourne angwana de la part de Tridon B babi profite bien de ton jour et ambotama na yo obotami lelo na tango ya kana kisa ba otala batu poudre didou wana munene na bouteille rouge bata bébé moi kanga makolo boy tout cas poudre didou vie pomper poudre ba la to pampers numéro 64 apo bandana ko suba timera silika asilika pona suka olingue donc di bonheur maman malamu tout pona yo patron moko intelligent mais fallait content ba patron ba cité baluba dans la ra bien ba patron ba cité baluba dans la ra bien Michel Mbayabo wa mystique bisous bye CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Ok, merci Mingi, merci vraiment d'avoir eu un moment. Bonjour. Bonjour Immortel Meta, sois la bienvenue, hein. Bonne année. Bonne année Nayope. Merci vraiment. On a présenté tes accords pour la manette. Ça bomba, ya bomba za moi mingi. Notamment Sonia, tellement le banamo le lemon. Babi babi mi bala moins tu peux le banamo le lemon. Bazara moi le lenge mo bazalara. Et moi vraiment il faut assez présenter pour bino na banda ko vraiment beau c'est la mingi ko c'est présenter. Pour na bande que ça rend moi plaisir moi et ça bien malgré bombe bon miss no pour bomba ngoka. Donc merci beaucoup na ba fan tout ya site na biso yo donc nayebi ke ba oyo ba déjà voir ba comprendre que nous yo na mto loba donc c'est Tridon B Mobutu autrement dit Yukata Mutakatif Lenjelo Câble donc je suis là donc artiste na bino merci. Ok, merci Mingi Babi. Quand on va le poton en français, pour mieux sauter, il faut d'abord reculer. Pour reculer, on a biso sur les aramons, on moi passer mon qui est artiste. Donc, on va se passer mon qui est artiste, on a bien autre facette de l'artiste. Donc, on va parler de autre facette de l'artiste. Tridon Mobutu. Donc, Babi est vraiment, Azara vraiment Mobutu est solo. Donc, Mobutu n'a pas nyos. Je dis Mobutu. Immortel. Et vraiment, tout le monde passer naé vraiment qui est Tridon, vraiment. Ouais, Tridon, c'est Tridon B. Tridon B Gozo, c'est le vrai nom. Et né dans une famille de 8 personnes, je suis 6e de la famille. Artiste et comédien, président du groupe La Pyramide, papa na Bonheur, papa na Stéphane, papa na Chirel. Voilà. Ok, merci Mingi. Tridon au bandi ma solo na ya théâtre na aneni. Oui, Tridon en fait on vous pose ça bien. Tridon bani théâtre en 98. 98 par Mama Bipendou. À l'époque na bana ko tangana donc Mama Bipendou lekina moi si moi na mobali ala collègue to tangana na tende la Gombe. Et tout outil classe on va répéter sur na ba après-midi car ba 14 va répéter na RTNC na ndenga 4. On a tout côté total nani maman la carte tout côté wanande poste on peut yakinga mais côté de théâtre bon avec moi na tout na la fin na président Lombe parce que yo toi moi qui pas mabi pendunde comme ça que non ah fona sala ko mais ba ko boyo côté on pas que non non moi na muke moi na muke moi na bébé mais par rapport à 98 na siko toi na 2021 tu na petit âge moi que donc âge un peu déjà moins élevé bana ko boya mais ti yo sala que et je m'en na ba entre deux rasi au répéter na epet sérieux on répéter ni bati ba kiti boy hein bati kiti maman ndaku action eh ko répéter ka bongo ka tenir comment ko tu tenir scène au bandi couper action bona bodon ka bongo pas répéter ba sérieux na ti moi ba 6 à 7 mois pour ma pino na petit ka bona mais na comment ma artiste était comment na so artiste on a un groupe les érudits et pas président casse kuta bande konanga bobo manoka ba misa chama ba boss kande ba sam katokolo ba prince tumba ba tino matuza pa matwara vraiment ebele na temps wana 2003 na kuta bango wana équipe ya complet au tcha lokolo wapi kuta bana au tcha wapi mais du moins tout ya ki batali que ah garçon peu ya moi del faut pas hier par rapport à image moi critère c'est bon allez
chance epesa marande parlant de sikoyo papa Kanza la duchesse auta vraiment président les cas président aussi fait ça aussi le président nani le nom m'échappe venanga hier alors tu pas naé avec papa Kanza je nomme tonalité après ndé ayo comme Mike la duchesse voilà non papa Kanza voilà. Merci ministre bazwa ki par rapport ya nini po RDG ou ya ki okuta ki déjà ba élément bazala ki elo nini o epoussa ki bango bazwa yo po parmi bango parmi ba o déjà bazala ki na ebité rôle oyo ezaki ekokai kozala vide o bakokai kopesa le chance po bango na déjà bazala ki déjà bakanga ki déjà makasi à l'époque on na ba ponga vraiment masola les érudits na bien oyo. Bon, en fait, les érudits et sérieux de la musique, bon chic, bon gens. Comprenez? Donc, tant déjà bien, on a propre. On répond à critères au cas où on a groupe naé. Pourquoi c'est informateur? Donc, tu as qu'à apprendre pas naé. Donc, on a été pour nous jouer. Donc, après on a été notre garçon à propre, à mignon, à beau. Comprenez? Donc, on a joué ce qu'on a côté qui casse nanga, c'est qui empêche ça les meilleurs. Combo pel souci à Vienne. Vienne. Atali pe su sobi kaka ana famille a soigné chumbo tikaka to zoye pona ba makamkande sala. Non d'ailleurs kutu c'est pour na vieille moko nanga sa traité. Te kuna batale pona vie nde bazwa kio. Po na vieille moto ebi ki ondo ki nona ndenga ki moyi bien ozaki okenda on tantôt plus tôt. T'as dit quoi? Quand ça t'a la ki comme à vieilleté. Quand t'as dit que non garçon ta propre, ça bien. Alors bah bien boy c'est que tu as vu na côté qui casse na la kati na épée. Ndo kokoloba te wana loba omela maloba o loba ka moi lolemo. Non eza façon de parler nanga. Na loba bongo na ko forcer ngote. Peut-être faut la naturel. Ko faut ko forcer te. Tu mo gang bien na scène tu vois ya ko jouer ta poser. Poser le maganga te. Na ta idole faut na ça oya ça la ganga te. Aloba ka lokana aloba boite. Vous comprenez c'est que a commander un garçon yo ana ba critère na lokana groupe nanga. Otali Tridon, otali Bobo, otali Sam, otali Boscan, otali Prince Tumba. Otali bato donc non ba beau garçon azala kana. Ina basi mami sa chama Christelle Bada. Au moins que non structure de basi bazawana. Habité moi beauté avec moi no na chango kota Bobo na Sam na 4 on a pe dio wana et ça bien. Nde azwanga. Malheureusement jusqu'à ça scène moko ensemble na bangote. Que na joué sika na joué film na bobo camarade malheureusement et comme raté mais du moins on a eu le temps à retravailler ensemble. Comprends donc avant pour na combo et moté ça n'a rien à voir na Chomo qui sont me répondre un peu mon grand frère. Vraiment merci mingi merci après kuna nde oyaki kolongwa après kolongwa na on a les érudits pour na les érudits pe ozora vraiment moi temps na les érudits de 2003 à 2008 na tiki les érudits donc après les érudits na pas peut-être Delta Force groupe de Nakewana, j'ai travaillé dans le groupe Delta Force. Après groupe Delta Force, j'ai aussi le groupe Globe Cinéma. Globe Cinéma en 2010. On a Prince Tumba, on a Paris, je te salue. C'est le Globe Cinéma. Globe Cinéma, il y avait un street de que non. On a un groupe de Sali Boé. Bisomo photo tout me ça respect c'est que ceux qui Tridon à suspendre toi à gangeli moi na moko donc avant yo chef wana oya ko longola mi be ko faut tout non de ko moi na ça ki nini ka te maman te na longola ngo pona bona bo ezarabite kitaka bato koyo bande ko tona street wana comme comment ki ko bimana bana misusu comment so suspendre moi na moko boya mo no aya longoli nous même to mena cohésion soute tout le monde travailler tantôt plus tôt dis que non nga na se retirer nanga on a se retirer. C'est calme on a groupe le temps pas fondé à l'âme à Grand Moya Yolo. Après on a une raison 2011 je fais pyramide. Ok merci Mingi mais est-ce que vous allez reconnaître que Casse Aza parmi baoyo ba kolisi ba boti ba na ba PD ba boti ba kokwa ba PD ndeni oui, PDT. Les érudits et sali acteurs, baboti bana baboti bana kazana ba tekololo. Les érudits et sali bastar. Bastar il y a novelas et sali bastar ba novelas et sali ba PD et boti pe sous koko ya ba PD. Pour na monde ya art. Pardon Tridon zela. Na monde ya art to ebike ba oyo baza ba homosexuel mingi baza ba oyo ba fruit ya les érudits. C'est que natana na génération abiso Bobo Tridon Prince Tumba Boskande Katokolo na génération abiso wana ko bisanga ba PD baza wana
Génération na bino ba suspectera déjà yo. Yo déjà deux ans na ba suspectera yo. La génération na bino j'ai sali Mike la duchesse et sikoza mais mon vieux ba suspectera yo pe ba suspectera yo pe Mike la duchesse et sikoza ba bio kando ande ko jom kim ponga na ba histoire à Mike na ba vraiment ti Mike ça ni na ba PD wana donc zara ni moi devoir mo boye est-ce que ba on suna mutu en fait PD ingeta ne sam katoko ngeta Mike te position stoiba ke sam de mutu ande ko jouer ngo mais Mike akenda beta maman na bord donc abotola mninga rôle bongo te abotola te tata o misi se président que non nana ko mekela nga seno sam koto ba okende wana ko ya ayoki ne soni na misu ya président ko salango to Mike ameki ngo et PC lié voilà et ça lié bien c'est bon. Est-ce que vous reconnaître que binonde ba fruit à les hérédits boti ba artère ya novelas les hérédits et boti ba ndumba les hérédits et boti ba pédé ba mingi ba homosexuel mingi ba outi na kati ya les hérédits ba za ba fruit ya les hérédits ba banga te tellement et komara ke binonde bozaki ka trop de novelas ko lia moi trop mebo moi lèvre ko lia po ba o nyos autant les hérédits ba ma casse na lia ba lèvre ko lia moi trop de lèvres on a ba koko na bino pe ba yé bana la bino pe ba yé o baza ba koko casse ba yé ba on peut trop de ko lia de mebo on donc allez et après ba monde ba ma solo et to sandeni ba pele ba monde ba olela ba mbeba wana ale ba kotina bango monde siko yo e romonara ba fruit na bino ba bouta na les hérédits na bana na bino ebele oyoka ke ba koma ba homosexuel et ça rondeni bon en fait quand to bon moi li solo les hérédits te bisa ba homosexualité de 1 parce que non ta vie na oui, bah on va Tridon à PD, mais bah bazana va dire que non on a PDT. Bah bien on a PDT. Bah suspecter on a vie mon boy. Mais on a tellement na mon na ndenge. Donc on a binanga donc on a vraiment mon solo ndezalara na bike yo déjà bongoté. Mais yo penza ko ba suspecter ko penza na jota modo jota déjà qui na ba réputation mo ya mabe. Merci pour yo ebiki na rabongo te donc comme on quand ça bongo baza na nka bongo je salue le président Anderson Ayimbi vraiment on to le ba toujours bana confusion donc Alain Mukola mafuta na cessé le na ebiki nyoso kama makambu nyoso ba charge la bango la ba cessé le wekwani te wana batu nanga batu basala ke non basket abi kota mo t-shirt kota mo limba pezanga na kimbamba na te donc batu wana Alain Mukola mafuta na cessé le donc na ebiso. Ok, merci Mingi, merci vraiment, merci tous qui n'habitent vraiment vers la fin de notre émission. Tout le monde qui est moi pembeni kochité, mais moi pembeni il y a kochité. Siko, comment on a monde n'abino ya art. Les lobes gênent, les colos à vitesse, quand ils nous remontent, la vitesse, ya vola, vitesse Android. Gênent tout, azan a poussé à la bien, gênent tout, on a poussé à ta montre bien, t-shirt ça bien, ketchup bien, azan a moi, et bende moroboué, et au tambola en haut, et côté sibino na monde moroboué, oh ouais. Donc, tous les bâtés nani moi si nani mobile. Ce que yo comme on a nion soana, étant qui mutu. Et tant qu'artiste, et ça la condamne. Bon, premièrement, nous n'avons pas si nous avons des connaissances où nous avons via pressé. D'ailleurs, nous avons fait peut-être pour nous poudrer, nous avons les canangela, nous avons fait des choses, nous avons une passion. Puis nous avons fait des choses, nous avons fait des pantalons, nous avons fait des choses. Vous comprenez? C'est que bateau banviaka, au fur et à mesure qu'on vit, au fur et à mesure qu'on a aucun shit. Pour le lot, au comme ça la mabe mo repose à 100 francs au gagner mutuka ndako et tout comme ça lobby. Or na ngata ba bande konanga ko luka ko paraître te luka de être na makambo. Donc ngata na linga bato ba être na makambo ba paraître na linga bango te. Mais na conseiller bango que non ba banzara lobby. Papa baba que non rede ba rande kita na gitata. Et là rede entre vie na Blaise Boula rande kita. Donc rendez-vous na ki papa. Rendez-vous avec mon papa ndesco et lobini. Quand c'est lobby et comme un temps moro comme fragile. Comprendre?
ce que ça mutu ndenge lobi ba homosexuel wana comment natamu so za bat ndenge lobi ndenga na lobi to yo ebikeza bongo ah obomba poto na TV to ndeni na kati émission oyo kana pardon Tridon na kati émission bike émission na ngande za boy ko micro na ngeza libre donc invité na ngana tsala invité à la libre ngana yo masolo na beto ngana to ebikeza bongo tutanga bakomboka pe bana bakombo yo banda otanga pondo sana oyebo otangela nga bakombo otangela nga bakombo ebele bamususu benga mopo na kidi babo ina tenga na yepe ajouera papa nzes jouera papa na set de disma ya papa wana donc biso toyebi keta mususu na part de disma ki papa koza noko mais penda sana ane pe muta système mais bobi mambala moko to mona batu mususu ane muta système abimisa na yeke na muta système nyonso toyebi identité na yeke azaboy mais bino pourquoi bosa ba ironie non bosa ba ironie bon ba pour ça tout le monde ndoka ni na ndoki pourquoi bandeko bazala ke bat nyonso ba identité na ye normal to vivre na bango to zala na bango ngana na ba master bongo ezana batu oyo oui ngana na ba kamado ba PD ngana ba kamado ba PD ena batu ya bikeno aza PD mais na batu oyo aza PD mais alingate batu baeba vous comprenez ene moko na muto ba commande aza kandoki na oyo comment pena mona alinga bango te sia boye même mudie moko continue tam suba wana ko basala wana ndenga bia ya sala on pena ndenga ki Chelsea mabende yango wana mais ngana sula na ba PD na ba commande ba PD sula na bango na tuvango mukolo comprendre que ça mabe autika pourquoi ça bien etika sikoyo alimotika te mais tant on comprend ah c'est mabe autika maweza bosala nka pona jean mabe na bango yango na body jean moi bende benon pe ya cherté ya moi primo boye 2000 baket courage d'abord basala ya cop na mbo poni basala mais biso to sala ka na sepelana da ndena zabo donc yana mo so episode ngai elle sina mo bibi sina banga mobutu zanoka bongo te ko força note je te salue là où tu es donc on s'appelle na kati vraiment il faut na appétit pour ma copine de 4 minutes donc babi mon yaya chérie ma copine de 4 donc pe babi ena linga na mbela nzi mona bina linga kayo kaka bongo simo mbelo mona bukani na oseka ngabi ataba ena linga ena tina ngabi ataba lobi ataba sande nyoso na linga ka bongo ka ndoza nde na linga ko vraiment bibi sinamo c'est les donc babi veut dire moi si babi veut dire moi c'est lengi boluka bo découvrir so bino ba belengi te bosa to ko m'appelle lengi lo kwa ye vraiment et ko sala bino bien na bosante na pesina no merci mingi na ba o nyonso balinga ka meta immortel mon vieux babi wabex mafunga vraiment wandi l'homme de ouest babo moni na yo ba ko kate oh meka wabex mi baramo mi baramo on a commenté on a ranzoni ko sanga bien. Donc voilà quoi. Biso bangwande to la bongo donc. Biso bangwande donc. Ba bangwande donc voilà. Vraiment merci mingi to komo ke na biso vraiment na moi shit pour na émission na biso lelo babi donc na année ya sika. Neto ngato yamba artiste na biso pe to tune moi question moko boya suka soto yambi batina de bi année na fin de l'année za na question moko to tunaka est-ce que vous c'est la biso bilan ya année non 2020. Ouais, on appelle ça Christelle Sina, mon à Paris, maman pasteur, mon beau tébélé aussi aux alliés donc yoyebi. Bila 2020, les gens ont ma bé ma casse tina souka parce que déjà namokili à part Nzambe, mutuna linga kwa maman bisoate. Donc pour le moment le 5 janvier 2020. Donc pas si on a non ici ate. Donc et bandela ma bé année ngo akosaki une année. Total même akosaki une année le 5 janvier déjà. Non, donc et les 5 janvier, donc il reste les 20 janvier. Donc, tu as statut dans la Tchaki, tu as Kendaki, donc voilà. Et bandela nga mabe, tu vois mars corona donc tout est bloqué. Donc 2020 pour nanga le kisiango mais il y a madame pour nzamba pe singa souffle de vie nazali non contenu cop. Mais vraiment ko ba ko ça le ko moya ma casse en 2020 na salité bande ko pe ba salité ba ko sa bisoté. Oui. Te salité. Publier bango. Non, la publication va bêtise dans ma comédien violé.
Ah, bah violé pour avoir un bas système. Ah, Nzambalo, la ebi karatono monaka ba mission de bazali na makambo to mo ba mission lolenge mo dans le lope ba mission bazonga sima bino ba comédie bo komande na makambo simba makambo nyonso ba kisi bino makambo mabe makambo nyonso ya mabe e komana mituna mike bo sa mabe bo sola te ba mission ba comprendre cop wana kala tongo Emba showbiz de Simba Monte. Na âge nini. Comprendre. Ba comprendre ngo tongo siko to ba comédien o ba palpiter. Comprendre. Ba yo comprendre ngo na sima ba koti makambu ndeke ne bon. Comprendre. Voilà. Ok, merci mingi na moni na ba publication lelo pa ya vie nanga Didier Dilou. Na moni na page na ye a publié makambu ya vidéo. Est-ce que eza ya solo que vidéo ça les sur rechit ya makasi pour façon to moni na photo na vraiment non. Na ebité so na rolo bani na ebité so bandi ko ba na ndabso surtout bandi ko mingi o bazara balibanda mboka bazana mo ba vité so yeba makambu liboso par rapport na biso. Est-ce que bino ba comédien boyoki moi makambu mo par rapport ya santé ya vidéo. Non, en fait, depuis à Belaki, Nandenga à se rétablir. Quand on a joué, je pense, entre les jeunes, mon santé normal. Mais après, on a diminué mouké. Mais je ne sais pas si réellement à salir réchit. Mais il faut bien si pour Gogan, pendant mon année, on photo nae, on a moni par rapport à Ndengue, Tozalaki, Zalaki, Nikolele, qui vraiment photo na moni, vraiment na moni, c'est comme si vraiment on débat le bio, on est solo. On a habité, il faut na Lucana, on a habité que nous sommes malades, à l'hôpital de Bijou la Reine. Na yebi ke bijou na attaqué dans l'hôpital loin na yebi mais vie na yebi non fona lukana benga suprême soit la lou soit maziokele après ça nga information clé pona na loba vraiment na éviter. Merci mingi, merci na yo na ndengo nzima ki invitation na biso moi mot de la fin par rapport à émission lelo moi lilo ba peso keza na ya ko communiquer na ba fan na yo. Ouais, merci beaucoup babi elo kamala me umela té na CP l'émission kitoko mettre félicitations on a posé. Pourquoi pas chaîne moi consommant congolais pour présenter des émissions. Chaîne moi consommant congolais pour présenter des émissions. Une YouTube. Ben comme YouTube pour me copain. C'est bien. L'émission moi c'est bon mais tout qui qu'on a CPli. On a peine rémexion on ngo penser qui ko lukanga ou changa micro na yo. Et ça linga bien. Na pesi ba tout balinganga mingi mbote na balinganga te. Na mutu. Na oda sente nga na yesuté donc na obeta pe liba. Yesu ko doka apanzaka wende bo songa na bima be lisumunyeza wana. Donc c'est que na mutu kacha batu. Maman Adelphine Ntumba, Bambote Belé, Meta Navigateur la Tundra, la patronne na bango Bambote Belé, Baby Azialoma, la mère na bango donc Bambote Sikozali, Élisée Bia ina Italie, mon manager, Bambote Belé, Nassimbo Liko, Clément Bia ina Pesino tout Bambote. Donc levé actrice à motomètre Beba Zibeba, to Baby Samakambo donc ne to kana na bango. Olive Onyenze, Olive Onyenze, Yannick Onyenze sous Polion, Bambote Belé, Lisa Onyenze, Papa Jipo Onyenze de Bimoza, donc Bambote Sika Bozan, tout est trop. Le président Anderson Ayimbi, on comprend, on a si maman Moussika, donc va toujours bon, on va dire que non, vitesse de la Awa, maman prophétesse Esther Moumoueneka, pour Simba, la vie spirituelle, Esther Moumoueneka, tout là, on va qui s'est bien, mais Nambouya avant, oui. Le président de Bimoza, Anderson Ayimbi, Mabele, toujours Ngomba, Zobana Likoto, Lembango, donc Ngomba. Donc Esther Moumoneka, merci beaucoup maman pour la prière et ça va bien. Ok, merci mingi na bino nyonso bandona ndabso ne bandel peto komi na biso na suko ba bino nyonso bandar malamu pe sila ka malamu merci mingi na bande ko nyonso bazalaki branché branché scotché vraiment pour na Rolanda émission auto komi na biso na suka meta immortel a pesi bino nyonso ka ba merci mingi pour na ngai na pesi bino nyonso ba mbote ba nyonso Rolanda biso banane bande pe na auto komi na bino na suka ba bino vraiment dédicace spéciale exacte vraiment na soutien na tokuté na bino na prochain numéro. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa,
Michel Mayabou. Émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse et